Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Toutes ces personnes qui respectent la presse congolaise. C'est pas d'habitude que vous nous voyez réunis comme ça. Bah, caméramen, bah, journaliste, biso nyonso tosangani pona likambo eza un tout petit peu exceptionnel. Totu ko perdre moko ya biso oyo asimbaka micro na etando ike pona ko partager bino pe sango que ça soit côté culturel ou politique au nom de Rafin Tumba. Alors, ce que tu as passé comme message lelo, eza juste koyebisa bato ke tosangani awa mpona koluka solution ya liwa ya ndeko na biso lolenge nini tokoki koluka tokundela ye. Alors toyokanaki biso nyonso awa tokutana na air ya 17h et je pense que beaucoup de personnes baza na retard et na félicité toutes ces personnes oyo baza awa présent namoni bandeko ebele ba Arnold ba T10 tout le monde oyo baza awa na ngai mais nazanga moko te tozopartage parole. Alors la chose dont tokoloba ou toko réfléchir na poko ya lelo bien sûr que ngam na bandi parole mais nazanga moko te nazanga ba maman je préfère passer la parole à la femme qui va nous orienter. Donc, ce soir, comme ça, après, tu repartager encore parole. Invitez maman, sur le collègue, vous allez dire. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir la famille presse. Mes condoléances à toute la famille de notre consoeur, notre sœur Rafine Toumba, Watika Kibiso depuis lobby. Donc, de présenter sincères condoléances à la famille. Naye biologique et puis na biso nyonso tosarani musala moko en tout cas tozolela Rafine Toumba tiki biso voilà pourquoi eza raison ya rencontre na biso ya mokola lelo tobaki tokutana tosola mwa ba point oyo eza photo solola et surtout toza na mboka mopaya biso nyonso toyebi ke bafamille eza deja neti boye oyo toza famille presque biso nde famille ya Rafine Toumba biso nde toza censé ya kolela ye makasi mpe ya korendre ye badernier hommage et puis ya kolela ye avec honneur ya kokunda ye na bahonneur nyonso voilà pourquoi toza lelo réuni merci na bandeko nyonso bazosoutenir biso bamécène donc yango toye kosala susu vraiment appel oyo nga na obenga yango toye kosala babenga yango na lingala mbela toye benga bandeko nyonso bafanatike ya Rafine Toumba oyo nyonso Rafine Toumba apasa bango message asepelisa bango baninga na ye bamesene na ye tolela Rafine ensemble tokunda Rafine Toumba ensemble tosala preuve d'amour et surtout biso na média et tant toza na likambo bwende lakisaka bolingo surtout. Et voilà, rencontre la biso à Lilo Yangwana pour na monopoliser parole te, na passer micro na Christelle. Après, tokoloba sujet misusu. En tout cas, toza na deuil. Merci. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, quand on est glosé à lobby, toku fait le penza moko na biso Rafine Toumba. Azaki penza très cher pour na biso lelo tiki biso yango but ya rencontre ya lelo. Tozo benga kaka surtout bino ba fan de bolobaka ba fan na biso boya tocha biso nyonso loboko na kati ya pati parce que Rafine azaki na aza awa na mboka o ana famille te famille eza biso donc famille eza biso eza bino surtout ba fan na biso ba mécène ba o batala biso boya tolela Rafine parce que mboka mpaya biso toyeba réalité eza na mboka oyo. Donc, ce qui te lobby, to vanda kimi en tout cas et aux la passe. Donc, to ya ensemble pour honorer penza mémoire ya Rafine. Azaki moko na biso penza. Le loi tiki biso na ba circonstances moko eza difficile et surtout atiki pe na bana eza penza facilité yango but ya rencontre na biso ya journée ya lelo ya yango wana donc na pesa pe na mona mboka pi Roger et yepe na bikaza na liba ya oloba par rapport. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. D'abord, premièrement, nazo remercier les journalistes. Pour nga ndi nazawa, nazo représenter ba invité. Parce que Rafine Toumba azalaki journaliste, azalaki koyamba biso ba invité. Azalaki koyamba biso ba porte-parole, azalaki koyamba ba artiste musicien, ba artiste comédien, ayambaki ba politicien, ayambaki ba tunding na ndenge. Alors, on a présence dans la carte réunion, on a représenté bino nyonso ba invité. Autour Rafine Toumba ayambaki. Vraiment, et ça li passi. Comment on a kendeko na biso ayaki mboka oyo pona ko luka pona ko perfectionner musala na ye a continuer musala mais na âge à 31 ans ndeko atiki biso akufi et atiki bana bato bavanda na poto babi ba réalité poto bobi ki Rafine Toumba famille biologique venir awa azaki na ngote famille nezaka famille professionnelle oyo moni bandeko bazala na biso ba invité famille na mususu ezali pe bino bozotala biso na etandoike bino obo sepelaka na musala oyo
vraiment bokanga matoi te na mbela ya biso na mbela ba journaliste na biso ne tozolo ba boye bokanga matoi te vraiment ngana ndimi na zata chaka Congo ya likambo ya Rafine Tumba bisika soto sengel to beta porte le roi naza mikila poto awa to ko beta porte pour que tozwa nzoto ya ndeko na biso tozongso Kinshasa poso tokangi maboko sa tokangi matoi ndeko na biso ba kunena ba condition oyo bino mo bana poto boyebi et to remercier pe bandeko ya Belgique ba pandi sango ya Belgique to monaki ba fort bosaki na artiste comédien nani Mike la Duchesse vraiment et tout chaki ngai na ndenge bolakisaki solidarité bokomaki tina esika nzoto nkondo ezali ba grand mécène nyonso tout ba grand mécène pourquoi pas pe première dame na biso mama Denise kolemba biso te bana reposa mama abiso likambo ekwei ndenge osalaki mpona Jani pourquoi pas na mwana na yo mpe mosusu Rafine Tumba ba grand mécène nyonso to bosoutenaka biso totanga bakombo te bose belé vraiment oyo amoni ki akoki kosala quelque chose amona organisation moto akozala en tête bolongola makanisi ke awa toye koluka mbongo na mutu ya Rafine te personne aye koluka mbongo na mutu ya Rafine bato to monde bavandia baza ba responsable baza ba patron ya ba chaîne basalaka pe misala bazala bakodana ba mbongo mais toyeka kosangisa loboko mosapi moko esukolaka elongi te toza na souci se moko ndeko na biso congolaise bakunda na ndenge wana te bakokundaka mutu soki azangi bandeko tolingi nzoto na ye ezonga na Kinshasa. Alors message nanga Roger ezaki yango mais nakobenga mbela ba artiste musicien nyonso o Rafine Ayamba ba musicien ba artiste comédien o Rafine Ayamba botikala nsima te boya na likambo oyo bo soutenir biso mais na obetaka likambo moko boyebake mowei azalaka na monguna te mowei azalaka na monguna te oyo nyonso to ayebi Rafine Tumba atusha ye ngonga yango alimbisa ye le pardon libère oyo nyonso tu ayebi ke Rafine Tumba na bapropos na ye atusha ye ablesa ye na minute Rafine akomi mowei akufi na ye kolimbisa eleki nyonso tu soki mpo koyi koya yaka message nanga ngwana merci. Alors moi je reprends la parole pour juste dire que je pense que certaines personnes profitent de cette occasion pour essayer à remonter le buzz. En fait, nous, on est des Africains. En fait, dans notre africanité, dans la culture africaine, liwa eza isika batu basanganaka. Liwa eza isika oyoyo. Il faut tout lukande kimia ezala. Parce que chacun d'entre nous, se te bito fouiller na kati ya bomoto na biso to rokuta espace à salité eza toujours. Parce que moto azarabo peto koleka kombo ya yesu na mokili azate. Je pense que Rafine ayi ses côtés peut-être sombres de la vie comme biso nyonso tozana. Alors, bah, tout bazon profiter non parce que ça faisait longtemps bando ça baisse sur la réseau société. Aujourd'hui kombo ya moloi, ko tia ngoli bo sopo bango baluke do ko liana mato ba bora mabanga na sima ba émission na bango. S'il vous plaît, bon respecter même profession eux. Tourna bino bosala ki ba succès pour ba baisse ezalaki. Nous on veut réfléchir, on veut apporter notre africanité na esika mosusu. Donc là étant qu'un jeune africain avec une traditionnalité congolaise très élevée, je suis là pour défendre la culture et l'éducation de ma société. Je le dis haut et fort. Que toute personne négativement sur Kofi Olomide, Jibem Piana, Ferregola, ce ne sont pas des chants à regarder. Ce ne sont pas des chaînes, pardon, à regarder. Ce ne sont pas des personnes à prêter l'attention. Forte peso na binope bato botala la biso bato ba télévision. Il ne faut pas porter crédit na bato nyonso oyoyo bazo apporter buzoba na kati ya communauté. Alors, il y a certaines personnes où va se porter responsable dans kati ya Belgique. Alors, le président Mike la Duchesse, que Dieu vous bénisse, président. Nzamba pambola yo ya mingi. Vraiment, c'est rare et difficile qu'une personne se dérange comme ça, qui a responsabilité pour la suivre un déconabiso qui nous a la respecter. Et toutes ces personnes comme Magali Lomama, je connais même pas personnellement, mais dans un niveau active comme personne pour nous solutionner situation wana. Et bambongo bazo senga ye mutazo baba montant pe bato bazo pe sa cotisation et pas naie et vraiment nzambe ya pambola bino nzamba prendre la première pas au sali parce qu'il faut koyeba eloko moko nde to sa bo biso nyoso to sa ba fitir bibembe biso tout. On doit mettre là solo te que le kikito ko le kimayele ke yoko kufate, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il est temps à un moment donné de maturiser communauté na biso to sangani awawa. Je ne pense pas que toza ko le kabino bato bozota la biso te. Mais la chose qu'on est venu interpeller, c'est juste que
toutes ces personnes au bali karana émission na biso ndenge ndeko mwana mboka uti koloba bato nyonso bazaka ba invité pa na biso ba artistes musiciens ba politiciens vraiment moi je vais aussi interpeller parce que le Congo c'est un pays aussi qui a des tribus. Rafine Tumba azamulu balola ngai. Il y a certaines personnes et pas na biso baluba to yebi ndenge nini moto fois kundama. Honneur ya moto oyoyo akomi na mikolo na ya suka to tika yango na ndenge ya ko kitisa mate. Alors, si tu es congolais, et si tu aimes Moulouba, et si tu aimes la musique, tout ce que tu peux partager avec cette personne ensemble, n'hésite pas de mettre ta main dans la poche pour essayer à aider la personne qui a perdu sa vie. Moi, je suis à perdre vie naye, azana bana, azana bande kona Kinshasa, awana poto, azaki le roi biso mingi a peto zawa, toya banzela rokatisa, toya banzela mike, tozaki na bande ko mingi te, tozana bande ko mingi te. Alors, j'aimerais vraiment dire ça avec cœur. J'aimerais vraiment dire ça avec conscience, avec âme en place. J'aimerais dire que Motonio surtout oyoyo azana posa a assisté liwa ya Rafine Tumba. Motonio surtout oyo azana posa ya ko aider presse pour parce que kokundama ya Rafine ya mabe eza soni ya bilongi nyonso bomonia. Eza na lati yoji. Ce qui professionnel n'est pas respecté, ça veut dire que moi-même, la personne, je ne suis pas respecté. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je vais juste insister sur la bonne volonté des gens pour que cette serre ne puisse pas être enterrée. Kakapo, namabe prakapo azana ba rivalité. Je vais interpeller Kofi Olomide Mopao Mokondi. Moi, je vais vous appeler Papa Kofi Olomide. Parce que pour moi, vous êtes un père. Pour moi, vous êtes un responsable dans la société congolaise. Il y a eu des différences. Il y a eu Makamamabe, Obama, Menebi, qui montait Mamala, Mounoïza, Kanasukate. J'aimerais voir, j'aimerais moi-même sentir la participation de la personne qu'on appelle Mopao. Ba oba finga yo, ba tonga yo, ba loba na omabe, osunga bango, toyebi ba kombo na bango pe. Même ba oba zo finga o lelo sunga, toyebi ba kombo na bango. Alors, Rafine, c'est ta fille. Rafine, c'est quelqu'un oyo, asali presse oyo, pelobi sala oyo, yaba mwanda cheboa, yaba tebele. Ngai personnellement, comme Batubazo associé comme moi Kofi na polémique, moi j'appelle le même Kofi Olomide que j'aime tant. La personne que j'ai grandi avec sa musique, Mopao Mokondi, nous la presse, nous vous demandons avec un plan de respect et surtout interpellons votre humanité de venir participer pour que notre chère, au nom de l'amour du Congo que vous avez, au nom de l'amour de la culture que vous défendez, et tant qu'ambassadeur de la musique congolaise, Kofi Olomide, de venir faire quelque chose dans cette histoire. Moi, je vous attends, Kofi Olomide, de venir participer. Je ne vais pas monopoliser la parole, je donne aux autres. Ben, moi, je veux ajouter par rapport à déroulement. Et ça, en fait, normalement, de Kwatika Kibiso, l'État belge, l'hôpital, après ça, Kibiso 48 heures. Na 48 heures, wana, soti biso communauté pour toute sa famille naye, de se présenter, tout le monde de se prendre garant, ya ko zwa nzoto ya ndeko, ya ko sala ba obsèque nyonso ya ndeko, wana c'est bon. Côté wana ndenge pe bande blaise na ba famille nyonso za ki wana Mike la Duchesse Julien Botalatala ba se présenter ki wana tobaki non bango bako kuna ndeko na biso bongo te poto ye ba place nini Rafine Tumba ba okunda ye po bana bazali bando hôpital la maman na bango ya wana tout to telema ki etant ke bandeko na ye on a déjà côté les melo kona ya 48 heures mais bandeko pe ba contactaki association association nous ala kana ba poto option to ebi mambo ba association ba contacti association moko boye eza kombo nini pardon na bosani na solo la communauté congolaise de Liège ba lo mo ndengo na bandeko ya Liège nde ba telema ki na association na bango eza na ndeko Guy so na se tromper kombo te bango nde mutu ba travailler en collaboration baza na partenariat na funérarium moko donc à travers association wana na funérarium wana nde eko kende na hôpital place ndeko na biso azali na morgue bango nde bakozwa charge ya kolongola nanu corps place ndeko akufeli na ville na province wana ya ville la Louvière wana et puis bandeko bango bazo proposer déjà Rafine comme asali plus de 4 ans bala aya poto na Liège ba mema nzoto ya Rafine Tumba na Liège parce que déjà na Belgique place oyo muto avanda rande place normalement faut bakunda ye Rafine Tumba auti ko sala même pas plus de 5 mois na Charleroi mais tant na ebele alekisaki yango na Liège wana eza proposition bandeko wana basali po na Liège bana babaya kotanga basi famille zaki na ba communauté batu ebele ndenge mo ba grand na biso ba profirenze baza wana batu ebele bayamba na Liège wana proposition na bango mais par rapport ya montant oyo bimaki 3500 pour na kata groupe na mone bandeko ebele bazokoma ndenge ndeko via yaki avec le bâtiment 3500 mais montant wana
Et ça, y a côté, c'est faux. Donc, ils ont plus de 3500, donc c'est à 7000 euros. Donc, pour la ça, la obsèque, il y a Nikonabiso, Rafine, Tumba. Toye bape que non, atiki bana malgré bazan na poto, mais il faut suivre, il faut collander la bango, et puis il faut moutouper à se porter garant déjà pour les enfants, pour na bana base à la placer, te bana ba kabonate, ba ki na ba famille différente, donc tout ça, tozo solo lango kaka, na kata ba groupe et tout, mais pour na lelo, plus pour la contribution pour nous soigner c'est ngambongo bande comme ça lobby que pour la nibino boya aka na ba télévision oui parce que to sala musala pour la public to boire to kumisaka ba ya Willy Musheni to kumisaka ba te belé ba message rafina tombola ba te belé ba choisi matata oui ndeko la biso ser na biso Gloria Langi na zaki lelo bengi bango so lela to senga parce que Rafine azaki moko ya biso asimbaki micro atombola batu ebele na sens ya kolobela ba message ba fan donc c'est normal biso pe tant que bande connaît presse to kolinga tende ko la biso akundama lokola moi indigène moko non faut akundama na honneur voilà pourquoi tozo telema biso moko na presse pe to la qui s'appelle bonne foi on a dit to bande ko to solo a te se mettre d'accord peut-être ba biso na retard solobi et banana 50 euros matati on a son montant au monde nango na éviter ce côté on a pe bande comme sous toza d'accord de 50 euros ti na mpo on a son montant au monde nango pona to sala et puis ndeko beauté après ça qui point de vue naé par rapport ya organisation ko kutali biso toza na France boye to proposer que beauté image hein azamo ko accompagner biso réalisateur na biso ya munene après ça qui idée par rapport à organisation biso to préféré boye biso en France soki na ngambo ya Belgique batie date par exemple tozo linga ezala mini weekend pona toza ba famille bana batangaka et puis misala ezala na weekend et puis na weekend par exemple soki batie ke ndeko na biso corps na ye to kokunda yango samedi biso to préféré biso nyonso délégation ya France peu importe oh peut-être on n'a pas qu'un avant mais c'est l'homme de une organisation donc le vendredi to saliver mortuaire et le samedi to kundi et puis to zoni pour na ba préoccupation mais bité idée on a pe s'occuper eza malam pour na kolukate ko sala sou ba veiller mususu awa nyonso wana pe ezo épargner biso pe na baton na ba mbongo da to pesi merci na papa na biso Serge Kabangu pour na kopesa biso espace oyo Serge Kabangu merci beaucoup donc voilà un peu pour na oyo to kwa lo bana mkola lelo bande kwa Belgique bato sala organisation ndenge na sonna papa Blaise bato tinda ba mbongo na bango epasi na biso Magali lo mama eza pe mabete wana organisation na bango ne bazo sala nyonso place nyonso muta ko oyo baloba ndeni place nyonso muta ko zala toucher to yepete tanga likambo to yeba te solution yo uta wapi donc to ko pekisa te bande ko bazo sala pe déjà ba cotisation na bango epa bande ko Magali lo mama eza pe mabete biso siko na France pe to proposer likambo ya cagnotte ezala te bozo mona nenga mabete fan aza na États-Unis aza na soki na Suisse partout moi je préfère na bande ko mususu to bozo pe parole to tia soit numéro mo ya compte ou soit compte PayPal bande ko nyonso bana facilité paye libre et comment nango bana facilité ya kocha ba mbongo na bango biso ekozala les normes na comment la l'issue à tout le monde nous sommes komona ndenge ezokotela wana idée kaka tozwaki et puis pour la biso ezalaki ndeko Jazz Kavulu na Marlène Kasanga utozana na biso a mais vi ba occupation datiki biso akei alobi to continuer ka message bango ezalaki fallait ba simba mbongo neti nde toyebo ewaza na moi quelque chose alors ça m'a vu que bazate to lukaka entre biso awa ndeko nya wo simba mais biso to préféré to tia numéro à IBAN paye libre PayPal bandeko nyonso partout boza pour me quand même ko contribuer pour na to avancer bientôt le la rafine na honneur nyonso voilà de quoi ça likambo bakisa Nanou bonsoir à tout le monde donc là on a baksaka lodi dia lobby presque nyonso na mona ba live bande comme ça ba sali ba live ba lobby que beau contribuer puisque l'état a reçu en charge n'engaka na tiré moi attention na biso na place wana ko contribuer pour l'état a reçu en charge eza archifaux toyebi que moto sera kufi ba dépense komaka ebele en plus Rafine atiki bana donc bozo maloba wana vraiment en considération te biso ba otoza awa otozo landa makamongo moi pembeni
toyebi ke eza bongo te awa na minute oyo mbongo ezolukama ebele. Donc mutu nyonso ayebaki Rafine Tumba, mutu nyonso oyo avanda na ndako asepela ata na eloko moko oyo Rafine asala, bafan baconnaissance bafamille oyo batalaka biso bato ya théâtre, parce que nga namonaka soki mutu ya théâtre akufi, je fais partie aussi na bato ya théâtre, namonaka ndeti presse elandaka. En tout cas, presse penze yaka, à peine à mon rappel à cahier, au moins que, à moi 1 euro, 2 euros, presse peut et contribuer. Donc, na bande qu'on a biso à théâtre, batu nyon, so ba musicien na biso ya minene ya mboko. Oh, nyon so yebi ke, pour moni mutumso à kosa l'émission, de fait, car azu combo na yo, atie déjà na titre, azu photo na yo, atie, ils ont contribué pe. Ba le bi combo etanga manama be, to etanga manama lamu, ils ont contribué. Donc, mutu nyon so vraiment, oh, à tout isami, kobanda na 10 euros, 20 euros, 30 euros, 1000 euros, kanyon te kozala wana, numéro ba to papa Tressa Rotia ba compte bancaire nyon surtout nyon so akuta manango vraiment bokanga motema te to sunga ndeko na biso na mabe na malamu azalaki ndeko na biso. En plus de ça, aza congolais ou akufi congolaise ou akufi na étranger, donc to yebi ke na poto kokunda muteza lokwa na Afrique te. Na Afrique, c'est à $400, $300 et koko mona na bakundi pe mutu libulu eza nango presque ofele, mais awa eza bongo te, awa ba démarche stoboni kotanga ba démarche nyonso awa en tout cas émission oyo resila te. Donc bandeko vraiment s'il vous plaît, o nyonso kokutama na message oyo to sengi bino ebele te nyonso yo za nango balobi tout fait nombre, l'union fait la force. Eloko na koloba yangwana ndeko na bino Nano Diamant Noir. Merci, bonsoir à tous. On a biso, on a pesi nécessaire condoléances na famille Mbaya. Ya Rafine Tumba, l'autre père de Ndeko na biso à moi si. On a olobaka pour na concernant Bandeko na biso to sala musala moko, o to simba micro. To fungoli groupe kuna pour Bandeko no baza informé au bazar en France, au bazar tout autour, au bazar na kati Europe. Ah, mais sauf que tout le monde est présent c'est batuza mukie. Je sais, toi on a poto batu na occupation avant, mais le tout ça férié en France si je me trompe pas, toi férié. Tout le monde fait la zalana. Regrette les agas en il faut tout le monde a apprendre parce que eza likambaliwa. So les alaki ne to sa groupe wana to sa pour la conférence de presse moko boba opesa mbongo. Mais on a mis to swana. Mais ba benga la téléphone. Ou benga inga to sala inga sinte. Mais o eza likambende ko na biso ya liwa. Mais tout le monde ata mu bota nombre to za na Paris to a combien? Go tunisa caméra. Ya musika de presque to sa émission biso nyonso tuna Saint-Denis o kaka oyo epandi sangoa oyo epandani sangoa na kati ya poto to sa l'effort bandeko o akufi aza ndeko na biso to sa l'effort total exemple ba comédien ndenge bazalaki na ndeko na biso Johnny Fighti akufaki omonaki volonté na bango batu tout bayalaki mona volonté na bango mais biso par na biso to moni comme si ya bandeko mususu comme si baza mwa kilo c'est bon ayene ba rande ayene ba problème boswanaka baswana na ebembete baswana muta kufite boya lobi ezala ya batu mususu eza bongo souhaiter ngote parce que liweza nzela munyoso ndenge yo alobaki a eza lokola biso nyonso to ba fitire bembe donc tout ça la force qui kamo ekomi photo monana eza important to de famille tango zo simba mikonde ko zo simba mikoto ko mi famille to komelo moko to kenda ba comédien pourquoi pas ya okende pe ya ndeko na biso to ngai to sangana mais to monani ka muke onga na kolo baka ngwana to ça l'effort to monana to contribuer pour la ndeko na biso ezo senga bambongo onga na kolo bangwana merci. Surtout je pense qu'il est temps bateau européen à bazar de bakulu to na biso na métier. À un moment donné, quand il y a des choses graves comme ça, il charisme, il faut que je me rappelle les devants. Attends, mais quand il s'agit de cotisations comme ça, il ne faut pas tout citer. Petites choses en Afrique, 50 euros, 100 euros, c'est tout pour résoudre les Camerounais avec une grande facilité. Alors, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Vous êtes là, la chose qui vous a créé, c'est le même micro que Bisso Balé qui n'a pas aussi Marassimabino. Alors, tu as besoin que tout le monde a bien mobilisé parce qu'il n'a pas comédien, tout le monde a pas proféré, c'est pas télémaquille. Ce sont des références dans la comédie. Bah, des vos, bah, télémaki, bah, qui va l'équipe, ce sont des références. Ouais, bah, Jean Moulaï, bah, Siatola, c'était pas, et ça qui vraiment, bah, Biaka, bah, jouer Liboso. Alors, oyo, et Bisso, bah, chroniqueur, bah, comment le rôle, bah, musicien. Bah, on ça, souper, bah, charisme. Non. Vous avez, Bisso, tout, toi, bah, chroniqueur, bah, bino à Kala. Et on a besoin d'interpeller, bah, conscience de bino. On a besoin de voir nos aînés, de prendre les devants pour essayer à résoudre ces grands problèmes. C'est parce que c'est, Okunda monte pas, na Bisso, bah, yin de Zarana Valère. Et c'est pas à nous, les jeunes, de venir vous expliquer. Merci.
Bon, merci. Ngalo na loba, izaraka, eloko ba concert au lobby awa. Oya kufi ando na biso. Afingaki, alobaki, asaki boye, déjà ki moment oyo, toi te poto totalaka, afingaki ngani, tolimbisa ndake déjà. Na mincho to mposa to kunda na honneur. Muso kufi ya te po asaki boye na kipe tanti na mbongo te. La famille to kamawa rafin a ande côté. Ndeko na izaba oba bimiwana oba bomoni wana. To chapua biso otuza awa to ndeko na e presse ba oto yebi wana to bomona wana. Boka te oyele kana ba réseau na ba TikTok ba loba bo chate ba okunda e ba sala boye. Boka matanga esenga café. Matanga esenga basala boye. Esenga ba louer salle. L'État français, l'État belge a été appelé mon salle pour louer salle, à salle à monter. L'État belge a kunda matanga, a kundé bébé. Mais après ça, il s'est avec bavanda. Il s'est à salle, il s'est à café, il s'est à tikibana, tout wana, il faut tout chapua. Bon, na makambo eleka na réseau te ba loba. Que non, ba kunda azaki na mukanda, oyo poto te. Na poto bakundaka me famille pe etiaka pe etiaka pe tolongola tutonga baide wana obutana ngo wana. Je vais insister sur cette place là. En fait, kokunda moto, oui, ba okunda moto, mais ba okunda le rôle indigène. Tant ba okunda le rôle indigène, ça veut dire que moto a kina tinda te ou soit moto ba le retire le kota. OK. En fait, Raffine ne mérite pas à être traité de cette façon là. C'est ça maintenant, c'est que dans parce que si le débat kunda oui, l'état au tika pour la balabala te. Mais ngai na yo total Raffine deux fois trois fois. Et belé ya bato boka mabanga yamba piroja yamba bata maison mère yamba, elle a participé pour la culture musicale. Elle peut avoir de différences avec des gens. Donc toutes ces personnes ont ça live dans les réseaux sociaux en disant non. C'est pas dans cette condition que moto moyindo ko lukaba kunda moto moyindo mosusu. Yango tozo interpeller conscience ya bato. 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce to tche yango, toza 1 million, na sûr que to résoudre même na problème à venir à banaï. Mais to sengi ba million te. To lobika ke bato ya bonne volonté. Surtout par artistes musiciens, parce que biso na bino tozara ba collaborateur. Kika mo pire petit to tche mopandi, to ba collaborateur na bino, to komisela ba fan na bino, ba message na bino. Mosala o bino bosalaka bozaka na temps ko expliquer ngo mieux que biso te. Certes to legi bino na succès te, mais tozaka na contribution na biso. Yango to yo senga keno, Koffi Olomide, kotala oyo lo bama te, Fally Ipupa, kotala oyo lo bama te, Ferregola, kotala oyo lo bama te, to ezo lo bama. Donc Denis Lessi, kotala pe oyo le kakite oza prophète, oza motema monene, contribution na bino, je pense que ça va nous aider énormément pour essayer à défendre l'africanité parce que ton a poto. Il faut toujours au biso to za to ba bantu. Bon, c'est important pour nous, parce que pour Nabiso, bon, il y a mon kufakate si la raté. Il y a un moment où le baranzambe y a bakoko Nabiso. Pourquoi on dit ça? Parce que tu crois à un moto qui vit les arts éternels. Donc, je voulais insister sur cette place-là. Bah, live, bah, TikTok, au bon moment, on a live, bah, baisiste. Bah, tout le monde a besoin, bah, baise. Non, si on a 1 euro, na yo, attends, bah, biso, l'état, au kundaye, mais tu n'as pas besoin de sel au café. Comme ça, biso, bah, toto, que là, la kuna, toli ata, toto, mais la tali, pato, café, ya, oh, yo, tindi. Rafi nazaki na ba fanatique on toujours interpeller bango maman na bango bande konepe bazana Kishasa pardon bande konepe bana kin atiki pe bana bazalia wa donc bande ko vraiment toujours surtout pour na bana toujours insister vraiment pour na bana pour biso moko debi na poto ceux qui bana baza orienté ma b ceux qui bana baké na ba foyer moi j'ai vécu dans ça donc je sais vraiment de quoi je parle ngana ya poto mineur na vanda na foyer ba mineur na yebi sokoza makasi te esili kuna mutu beta mutu azalaka te ya ogangela mutu azalaka te soko bimi okimi ndako mokolo ya bayambi yo po oza mineur donc éducation surtout ya bana totala vraiment surtout bana ya Raffine tokanga mitema te 10 euros 5 euros 20 euros 30 euros 1000 euros nyonso kozala nango tout fait nombre. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour. Ça dépend Nebo Landela biso. Ouais, c'est Arnaud Nvouma. Na linga na lobaboye na pesa. Avant toya awa tozaki na piroger to bando sola quelque part piroger soulever lo mo ezali très important. Alors bi concernant ba ndenge bozolo ba ki l'état aux en charge mais faut boye ba matanga nyonso ba cotisation ezalaka ata président de la République akufi cotisation ya ba président msu ezalaka et cause à la financièrement cause à la moralement cause à physiquement ezaka contribution donc matanga nyonso attendez bolo ba l'état aux en charge matanga nyonso ba cotisation ezalaka ezana ba degré na niveau na profil na
Bon, il y a mis balé pour clôturer. Na soulevé point il y a des nils ici. N'habite de quoi abordant déjà. Des nils ici. J'espère que dans ces derniers temps, on a zomona aux ongeli mission, aux ongeli banzondo nao. Je pense qu'aux ongeli profil nord-kala. Donc profil nord-kala là, tu es que motonanzambe vraiment. Donc moi mutema na ya que motonanzambe ezali. Donc tous la pour n'engager de ma part nazate na posa na zinol basoko limisi to ndenge nini maintenant na posa réaction na étant qu'il a profil l'homme dédié et vous avez bien. Merci. Voilà quand on bandeko balobi en tout cas tout c'est tenir main dans la main pour tout kunda Rafine. To benga penda ba mécène, to benga ba nyonso. Rafine abanda musala na na RTDK. Et puis so bandeko ba yebi yango RTDK ezali radio ya sénateur Ogi Lunga na Mbujimai. Déplace Rafine abanda carrière na ye ya journalisme depuis Mbujimai ti Kishasa lelo ayeko silisango awa na mboka mpaya na poto précisément na Belgique. En tout cas to bengi bino nyonso boya ko na Africa TV à l'équipe en fait à l'équipe na ba chaîne ebele à l'équipe Africa à l'équipe na YouTube donc boya penza to bengi bino en tout cas bolando le kana ba réseaux sociaux te soki to lobi to tika Rafine akundama na maboko à l'état après 5 ans 3 ans 4 ans ba ko déterrer ba tumbi sope ba cheo wa cimetière ne ko exister quelque part te mais soki biso to sangani biso nyonso en tout cas référence vous allez surtout pe pona bana na ye baza na mboka oyo un jour bakoluka bakende ko rendre visite na tombe ya mama na bango donc c'est un peu ça en tout cas tous à la motiver biso presse ba fan na biso nyonso banda kolanda biso ba mécène ba musicien surtout totambola na bino botika biso te tokunda Rafine biso nyonso mikolo penza eza ebele te et kende vraiment rapide donc voilà botika biso te c'est un peu ça. Bon, je pense que Toromina Souka, vraiment, c'était pas vraiment quelque chose de préparé. On s'était donné la parole, Bissonio Sonakataba Group, donc pour que tu aies Tokutanawa. Il y a certaines personnes qui ont été ponctuelles. Donc, je voulais d'abord nous remercier. Je me mets dedans. Parce que respecter sa propre parole, c'est la chose la plus difficile dans la communauté. Donc, merci à vous tous. Merci à toutes ces sœurs et frères au Boza, tous ces frères Boza. Donc, on doit vraiment te confirmer que to perdre moko na biso, merci na président Faya Basket, merci na Tracy pour la présence na yo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se mobilisent à Raboué, président Massidi aussi. Donc merci vraiment, merci na toutes ces personnes qui ont landa biso pe, na surtout bato ba reçoit bonne volonté. Yakoya ko sunga presse, parce que biso c'est toujours les devant boé, parce que tout le monde dit que voilà, on peut pas rester là croiser les bras comme si on n'avait pas des cerveaux qui fonctionnent dans ta communauté dans le monde de la presse. On toujours les devant pour la relobake. Biso peut toi dans la situation le roi Rafine toi on a 10 11 personnes na poto comme on a bon moyozo pema on considérer que les kolelo que comme les moninge ko comme la yote tu vois mais na yebi que Rafine tozé belé mais c'est juste que le fond de po biso tozo pema na ngonde mte ko sala biso peut-être toza na makasi ya ko bouder donc vraiment j'aimerais insister sur toutes ces personnes il y a bonne volonté dans ta communauté nde bosale laka bato théâtre nde bosale laka ba footballeur nde bosale laka ba musicien. Pensez aussi à nous, la presse. Démontrez-nous aussi qu'on fait partie de ces corps-là qu'on appelle Congo, ou la communauté congolaise. Pour apporter quelque chose de plus, on a besoin qu'il y ait des konabiso. Pour ça devant, bon moyen, souka ya bon moyen, ça devant, preuve ya Sony. Akundamate, le rôle en bois, le rôle en goulou, le rôle en bois, le rôle en niamato niao. On a besoin kundamana le lenge bien. Il y a tout les mis du bosson nabino, pas pour nous obliger, mais qu'on implorer sur la humanité nabino fonctionner. On a quoi qu'on soit biso vraiment on a évité ce ton eloko ya ko bakisa nga pena pour ngai na lingeka na ibisa batu nyonso ya presso ba Holanda to lo bien on n'est pas venu pour na ko lo baké biso de l'équipe dans le maillé le tenir non tu es ko lo bato sur le devant mais tu es que tout ça ensemble dans l'état d'esprit on avait déjà parlé dans kata ba WhatsApp on a parlé dans Marambebele tout le monde écoute invité yo Karamana biso ya avant puis Roger qui ne fait même pas partie de la presse aïe avant à côté réunion to solo linaye donc voilà les amis le frère, le sœur, membre à presse, onyoso bazate, na ba onyoso toza awawa, toza dans état d'esprit moko pour vraiment tout le cas que boleli yende konabi sona beaucoup ndamina ye ezana honneur, ou bana na ye ba au moins que mama zaki na côté mais corps professionnel il y a oyo musala badeko sala bazaki na capacité ya ko accompagner
Et ça, moment politique, empreinte. Et génération d'habitude, je pense qu'on a la capacité d'apporter cette différence. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Je pense que, aussi ici, on a dit 50 euros pour la bata presse, 50 euros matin. Et voilà. Tout ça, dans il y a groupe, il y a WhatsApp. N'habitez ce toka pour déléguer mon tour. On a un se déléguer. Je vais pas cette responsabilité parce qu'il y a une sima ya bateau. Je me que bateau, baza, awa, awa, bayaki di bosso. Auto, oyo bandimaki, qu'on s'est délégué, baza, on a biso na ba action ya boye. Pour tout ça, la capacité, qu'on y baki baza, on a présent. Et ça, c'est que le bapé son bon, on a beaucoup, on a yomo rosoyate. Le bapé sa yom bon, yom tout rosa absent. Tu vois, donc, je pense que le président Faïla, on va organiser l'émission spéciale, dont moi-même, s'il s'agit d'orienter le débat ou d'en parler, moi, je veux le faire. Je me porte garant de ça. Ce qui est émission, on va représenter l'émission. Eh bah, émission, Narosala Yango. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est juste qu'il faut qu'on soit sérieux. Donc, merci beaucoup. Et merci à toutes ces personnes qui vont nous suivre. Et surtout, merci à toutes ces personnes. Merci d'avance à toutes ces personnes qui vont contribuer. Juste parce que Bissot Sangani a tolobi. Et bien, qui est obligé, bino te mena mawamite manabino. Na nzambe oyo asala bino akela biso na oyo akela moto to perdre biso tout aura ba fitir bibembe. Donc lobi na biso na maboko na ye vraiment merci na bino d'avance pour la contribution na bino. Merci na biso nyonso. Moi j'allais ajouter juste pour finir. Na moment matanga faut rotia nyonso na sie malgré nos divergences parce que ça n'a pas bande que belé ora msusu wenga na oya te na zwaka compte rendu le za ya Rafine a bête que le lot kabiso. Mais peut-être lobe ezala yanga ya yo donc to ba ndenge ya ozala tozala vraiment na bolingo totika na biso ba polémique ezala loyal en fait na ka ya boye to lakisa bolingo to ya ebele tala Rafine andima ete ki akotika bana na ye to bi Rafine ndenga bundi kati mai na bana na ye avec ya roya roboko la bana na ye na poto mais tala tout est vanité alors pourquoi qu'on se faire voir na place à se faire voir te na likamba boye tant tosali appel bandeko photo telema ebele photo ya ebele nga salinga vraiment pasi kotala Rafine parce que peut-être ba misusu bazui chance ya kokutana ete na bakichasa oyo ya kozala na ye kofréquente ezaka peut-être ba rencontre poto mais tant likambo ezwi biso libanda mboka kotelema eza pasi. Merci. Donc merci beaucoup. Je pense que vas-y. Nanga rajouter loko pona bandeko na biso oyo baza na ba page. Vraiment pardon na sengi bino pe na bolingwa nzambe pona yebi ke bino botika la libanga te botika kozwa ba émission ya Rafine sala o eleka bozongisela bato sur la toile. C'est vraiment très méchant. Boyebi la boliera bambonga masumu fo boye barapeke mokili o eza ya biso te biso so to koleka surtout ceux qui déjà muto akufi ata muto ana zala ki prostituée azala ko sala ki ndumba ceux qui muto akufi akomaka saint. Donc botika kozwa ba émission ya Rafine oyo koko choquer batu parce que ça na biloko mususu muta sala batu mususu batala na bango ngote bayoka pe yango te mais l'air yozui au renouveler yango po moni mutu l'air akufaka batu belé surtout oyo ayebi ete akenda ko beta kombo na ye ndeti na ba page na ba internet po aluka ayeba mutu yango azala kinani siko l'air ko beta kombo na ye bino bozi biloko wana bo renouveler yango donc bo choquer batu plus. Donc, pardon, penza na bandeko so bozaka na ba page. Pardon, mbonga masumu ya nango na tina te. Rafine yeyo akei mbonga ngo pe aroli yango lisusu te. Botika vraiment na omona ba émission kala comme komata, oboyoka nani nga modiraki nani, oboyoka, c'est vraiment très méchant. Pardon na bino penza. Oya Monica olela na Rafine te atiki na ye, kolela muteza ko obligation te. Mais reluka pe ko salir yete. Ata bozala kolobana be bozala kolobana te vraiment pardon pour que ne kokataka ba émission kala bozo c'était ça sert à rien mutu déjà kufi ata bo fingiye arozonga susute donc on a vraiment un message pour na ba page na biso merci beaucoup. Donc merci c'était Assis déjà, non? C'est bon? Aussi. Non, on est déjà à la fin là, donc on a fini. Tout est bien, donc je pense que le message est passé. Je ne sais pas, il n'y a personne qui va ajouter encore une parole de plus. Donc, non, pour la monteur aussi, bon, on a mis pour le moment, on a fini, nous allons juste prier pour rentrer à la maison. J'espère qu'on est concentré là pour prier. Éternel Dieu des armées, merci de nous avoir donné cette opportunité d'être ici pour juste essayer à parler, parce qu'on a perdu un frère, une sœur, pardon. Sous l'ombre de ton amour, nos retours doivent être protégés par la bonté de ton nom.
Jésus, tozozonga bandako na biso zala na biso e batela bana ya Rafine oto sangani na bango esika moko par esprit pona koluka ko tala aussi lolenge mama na bango ya kokundama. Yesu biso nyonso toza toyebi lolenge lobi na biso kozala te nyonso eza na maboko na yo. Donc lofundu lolendo nyonso tokotia liboso eza po tozopema. Na biso nyonso liboso na yo tozali eloko te. Yango toye kosenga na yo na pokwa oyo okotisa mitema kati na biso. Bato nyonso bana besoin bamema yango na direction ya ba rancune ya ba rivalité inutile toza nango na posa te. Alors yango toye kotia kombo na yo ezale devant po toluka to se comprendre tous les qui sa réunion likanisi surtout une réunion et les kanakimia. J'espère sœurs et frères qui sont ici devaient être protégés par ton nom et sous l'ombre de ton amour que je viens d'ainsi prier et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.